Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Ezali ngai bongo ndeko abino Didier, to papa Didier pour les autres. Lelo na ye lisusu mpona koyeba kotalisa libota na Nzambe, makambo kitoko oyo boni mosantu atie kati na ngai. Ekopesa esengo mingi mpe na ndeko oyo koyoka po te ozwa mpe temps ya kopartage yango na baoyo bakozwa temps te oyo kotalela yango. Yango tozwa temps ya kobondela pote nyonso ekota en contrôle ya molimo santo. Alléluia. Nzambe kolo na biso papa bolingo papa boboto, nzambe na Abraham na Isaac na Jacob. Tika te kombo na yo papa ezwa lokumu. Yo nde opesi biso mpe masusu na mokolo na lelo oyo tozali reconnaissant na yango pona oyo oza kosala pona biso na mabota na biso. Kombo na yo ekumba matango nyonso ya we na ngai. Papa natiki tango na maboko na yo oyo na kolobela libota na yo. Tika te yo o utilize ngai puissamment papa ezala ngai tebe yo kati na ngai molimo santo olobela libota oyo aza na posa aza na soif ya parole ya koyoka yo papa pote akangwama. Nzambe nalona na telemeli oyo nyonso ezali esprit démoniaque satanique oyo nyonso esprit ya dérangement koyeba kobebisa video oyo kolo na telemeli yango pe na bebisi yango na bwaki yango pa bikauka na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santo. Nzambe na lola papa tika te yozwa contrôle na oyo moment oyo tokopase ensemble na bandeko tika te ya solo yawe na ngai kimia na yo oyo wumela kati na mabota oyo bakoyeba koyamba susu maloba oyo na mabota na bango totambola elongo na yo Nzambe po te mosusu azali te oyo biso totiaka elikya tobondeli bongo na kombo na bino basanto ya bule papa mwana pe mosungi molimo santo. Amen. Bien-aimé, ndenge nalobi na ye na 5 motivations maloba oyo koyeba ko permettre yo bien-aimé esunga libota na yo esunga na yo moko na yebite ya solo ba difficulté eza mingi mikakatano surtout ba temps toujours passé eza vraiment ba temps difficile yango yo senga na biso tozala bato ya prière bato ya losambo bien-aimé tant toza bato ya losambo en tout cas tokolonga makambo ebele ndenge kolo yesu na ayebisi biso na 1 Thessaloniciens 5:17 alobi prier sans cesse, c'est-à-dire que to bondelaka constamment, to bondelaka souvent, donc tant ele karamingi te sans to bondela. Tu ko chata 3 heures du temps, 3 heures du temps ndenge to mega ko expliquer na ba vidéo elekaki Nzambe ayoka moko na moko. Soki toke na Adeline Télévision, tozomona mombu na Nzambe mama Adeline, aza kotalisa biso ba makambo oyo Nzambe atalisa ye sur la prière. Et puis na façon na ndenge ayebaka ko mener vie na ye pe apesi yango exemple pe ko na bandeko oyo ba yebi penza ko bondela te ba meka kolanda ndenge wana en tout cas Nzambe akozala. Donc eza ba enseignement moko kitoko oyo yo ndeko nano oyoki yango te kele na Adeline Télévision oyoka pe ozwa part na yo oyo Nzambe azali kopesa na nzela mombo na ye mama Adeline. Merci en tout cas. Sans plus tarder, to koti na thème na biso na lobi ke tozo parler sur la prière eza pardon prière bien-aimé eza le rôle la labyrinthe to bengi yango le rôle la ndako moko eza na ba chambre ebele okoki kobunga na kati yango donc ya place moko okoti pe okoki kobunga po banzela makambo eza ebele okoti obimia omoni chambre mosusu okoti kuna omona 2 chambres okoti kuna koti omoni 3 chambres okiti na donc c'est un peu ça. Donc yango prière eza na makambo ebele ba thème sous thème ebele donc yango tango chaque fois oyoka makambo sur losambo to oyoka makambo ya mabazo te ya bien-aimé tata litoi mo moke ba ngaba matea na ki par exemple te ko te tala boy non bien-aimé kozala le roi ba wana te yoka kata ndambo yoki soko bandi moni eza intéressé te ozuka o esengeli ali mususu bwaki na yo. C'est comme ça. Mais koloba te ke non ngai makambo wana ki par exemple te mwana na Nzambe aza bongo te. Mwana na Nzambe d'abord aza na litoyo eyokaka oyoki nano oyoki molimo santa kososolisa yo ke no te sala yango te kosala no yango te. Voilà. Omona ke en tout cas vie na yo ekozala malamu bien-aimé. Donc ne na lobi na ye na 5 points ba motivation nazo benga ngo donc ba point oza ko pousser mutu à
zwa penza temps ya kobondelaka ayeba penza oyo esingi kozala eloko nini libondeli. Alleluya. Alors tolobi na liboso tolobi ke monguna tobengi Satan to monguna na biso akomaka paniqué bien aimé. Pourquoi akomaka paniqué? Akomaka paniqué soki amoni un bébé spirituel chrétien atie mabolongone na se. Bien aimé, soki mwana oyo ayebi makambo nzambe na makasi penza te, abandi deja kotia mabolongone na se, monguna alengaka. Pourquoi alengaka? Alengaka pourquoi? Amoni ke muto lokola bandi boye. Donc eza déjà début oyo ya kolongwa maboko na ngai. Donc ayengi abandi longwa na maboko na ngai. Puisque bien aimé kotia mabolongone na se eza signe moko ya makasi, donc ya soumission epa na nzambe na yo. Lobi nzambe tala ngai na ye mpa na yo. Tala ngai na ye mpa na yo. Mususu azali te pa na kokima na ye mpa na yo. Libere ngai na minyoko oyo monguna azokomema ngai. Donc monguna ayebi amonaka azotala tala bia moto ya bandi kofukama deja boye kobelela nzambe wana. Oh là 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 là. Donc il faut y pas de précaution. Mais nzambe atiki yo te akozala no mayele po te ayebi monguna yepe aningasala soki makambo nini. Mais stratégie ne osimba te puisque nzambe atali motema na yo lolenge okitisi penza makolo opesi motema na ye mpa na ye akotinda baange na ye baservir yo bien aimé. Akosala te solo armée céleste na ye kita mpona koyeba koprotege yo ebunda papa. Baange Michael bakokita, Gabriel bakokita, bango nyonso bakokita bien aimé mpona koyeba kosimba yo mpe botambola na bango elongo puisque ondimeli Yesu Masiya na motema na yo. Alléluia. Donc, tout ce qui est dans psaume, par exemple, dans psaume 37, 5, babi na biso, to recommander sort na biso na nzambe à l'éternel. Mais, tout peut s'appeler confiance et pas na ye pour monsieur savait. On s'est permis longtemps on a lingala bien aimé. Tout temps on bang on a lingala puisque depuis un moment on s'est permis lingala on s'est appelé makasi. Oui bah mais ça na yango pe vraiment exact puisque na ika chaque fois français. Alors na koma depuis un temps ko tapena mo lingala pona talakaka ko mesana pe na langue na biso ezali malamu. Alléluia. Donc tolobi na psaume 37 to banzembo na mulongo ya nango ya 37 na verset 5. Balabi pesa makambo na yo nyonso na Yahweh, tia motema na ye bongo akosalisa yo. Ye akolakisa ete ozali moto ya malamu. Akomonisa bosembo na yo lokola moi ya midi. Bien aimé, tala makambo oyo nzambe azana posa oyo sala pona ye. D'abord opesi problème na yo eza kotumisa yo wana. Problème na yo oyo yebi bien aimé, oyo eza ko déranger bomoi na yo. Oyo ezolalisa yo te tongo mu pourquoi? Ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba nyoka oyo eza ko déranger bomoi na yo bien aimé. Ba problème ya stomac, ya rein, ya nini o pasi nyonso za na yango bien aimé. Pesa ngo pa na nzambe. Loba nzambe kangola ngai, nzambe sunga ngai na situation na siko za na yango. Papa akotika te mama ndeko na ngai nzambe akotika ote akoyoka. Sango na motema moko nzambe akoyoka. Okozwa guérison na yo. Sala na kondima te nzambe akokangola yo. Tokiti na 7 lobi na 6 balobi ye ako lakisa ete ozali moto ya malamu. Akomonisa bosembo na yo lokola moi ya midi. Donc lolenge yo ozalaka lokola ozana moto ya bolingo. Bien aimé nzambe akotika ote akotalisa pa bato ke moto boko bouger te po azali ya ngai. Akolakisa pa na bato ke non oyo azali ya ngai na boko bouger ata mokolo moko te. Alléluia. Donc première motivation na biso yango wana. C'est-à-dire moto oyo azana nous dit par exemple bébé en esprit na ndenge ya molimo ayebi pa mingi te mais soki amipese pa ya nzambe moto ayesika pa ya nzambe nzambe azwaka ye penza abando lakisa yo malembe abando tambola na elongo soki olobi papa na besoin boye akoyamba mpo oza nano bebe soki ngosala aye komelisa yo miliki bien aimé nzambe akotinda bato bamelisa yo miliki okolaka malembe okolaka malembe mais osenga nde yo nde opesa penza motema na yo mobimba omipesi obiki no ngai penza kote kuna natiki na ngai ke nakomi epai na nkolo Yesu Masiya okomona ndenge nzambe akosala kati na yo bien aimé wana obanda koyeba kozwa ta na yo ya programme ya koprier ndenge 1 Thessaloniciens 5
17 etalisi biso balabi prier sans cesse. C'est-à-dire qu'avec 3 temps, on prier na yo. Donc, après 3 heures, na koloba, on prier après 3 heures, na minuit, on prier na yo, na 3 heures du matin, on lamuki on prier. Donc, on a progrès na yo, c'est comme ça qu'on s'est débarrassé na makambo na bien-aimé. Na makambo mabe, mungu na zo ko déranger yo, okomona ki banolonga malema ezala mbala moko te. Ezala malema mona pas, ça dépend, il y a ndenge ya constance na yo, c'est-à-dire que ndenge oza komi pesa. So ozola mukana minuit, ozola mukana 3 heures, ozobonela na 6 heures, ozobonela na 9 heures du matin, na 10 heures pe, soit 9 heures ou 10 heures, ça dépend, ba heure wana ezaka 9 heures ou 10 heures, ozobonela na 12 heures, ndenge yo menele yango, nzambe pe akoyeba kokoba na molimo santo ko accompagner bien-aimé. Okomona yaka lokola moto oyo azobeta balle. Oui, ça osa s'entraîner plus, c'est-à-dire que osa s'entraîner mingi, okomona ke ozala pe makasi. Ba plus avec ba faute, on va réparer en haut, au moment que ça va aller. Alléluia. Donc, on a la première motivation. Deuxième motivation, bien aimé, na kota de sawe, ezanini, babi, batu, ba bonde la kate, pona, ba guta na nou, niveau ya bolingo ya Yesu Masiya te. Bien aimé, ezali, ezana batu mususu, po abonde la pasi, donc, a mona kara, le roi ya zo l'exatan. Bien aimé, ko bonde les a l'exatan te. C'est plus que on a no guta makambo wana te. So au koti pena bandi ko tali so makambo susu muni pena makambo izane boy. Ozomona otali bi oh là 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 là. Mais soko meki na bi soko meki kaka yango ozu gu na yango. O meki obi eloko ezande lengi boy. Omona yu moko banola muka mbango na minuit bien aimé. Okona muka mbango na minuit na 3 heures du matin olamuki. Na 6 heures du matin obondeli. Donc, ce qu'on rate moko ozomona ezopesa o passe puisque oso du goût wana ozomona ndenge Yesu Masiya azosolola na yo omona ndenge makambo nzambe ezalaka kitoko omona ke okochanger bien aimé yango kwesi biso ka bala moko na Jérémie 33:3 Jérémie 33:3 bien aimé totangaka Bible na biso bao bayebi passage wana batanga yango peut-être bazwaka mpenza sens ya passage yango te. Il y a Jérémie 33:3. Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Car bien aimé, et ça, mystère, nzamba bomba. C'est ça, juste ça, la sens, il y a prière. Prière égale invoquer. Donc, mouto, azako invoquer, azako bonde là. Donc, zamba lobi d'abord, invoque-moi. Ce que invoquer, ce que bonde li panza, mochema bolo ngona se. Enfin, kochama bolo ngona se, nengi tolobi ya liboso, eza façon ko yaka ko ça la soumission ne pas nzambe. N'est pas dit que kobonde yaka fo fuka bana cité. Oza babongo na se ezali signe ya soumission et pas ya nzambe na yo. Ozala soumission sur ondimeli nzambe na yo lokola mobikisi po mokeli na yo. Donc ozondima oyo ye aza koloba pe oza kondima te solo oyo azoloba ekokokisama na bomoi na yo. Okozala no ya kotelema pe ya kovanda, ça dépend kaka ndenge na yo oyo ozala mais plus ezala ozala nde mabolongo na se. Ozomona na ndenge ya physique okobona mais soki oza maladi okolala na yo mais oza na position na yo ya calme ya prière concentrée. Alléluia. Nakanisa na kosolola na ndeko moko oyo aza koyoka pe na nsima na yango akoyeba kotyama oyo nyonso en pratique. Donc tolobi na Jérémie 33:3 la deuxième motivation tozoloba na moto agutana no prière te. Bien aimé soki ogute yango soki obandi kaka zwaka te lelo en tout cas na bondela fungola Bible na yo bandata na bapsaume bandi na psaume 51 yango nde ezalaka malamu mpenza mpona kosenga nanu bolimbisi mpo nzambe na biso aza nzambe ya peto alingi moto oyo akoyeba kozala na ye ifo azala na peto obondeli na 51 ntango obondeli na 51 nsima kozwa 32 ezoloba nzambe azosepela donc moto oyo akangwami na masumu na ye oyo abelelaki na 51 nzambe akokangoli na 32 donc okomi moto na esengo okomona ke à partir wana kaka bien aimé okomona soki ozorépéter yango chaque fois souvent okomona ndenge malembe nzambe anopesa ogu na likambo yango ozwa gu. Alors soki tozongi na Jérémie 33:3 na bokokota na bozindo makasi wana puisque na kobeta lisolo yango après pas sikoyo mais na opréparé vidéo moko sur Jérémie 33:3 nalingi kopesa elengi nango nyonso te
na partie oyo mais awa ezaka mpona pesa motivation na ndeko moko oyo azana na goût wana te soki ozwi goût wana bien aimé soki omonake makambo ya Jérémie 33:3 ekobana kokokisama kati na yo donc ozobelela nzambe ntango obeleli nzambe nzambe sikoyo asali nini akoyanola yo obeleli obi nzambe tala asunga ngai na situation naza na yango nazokoka te banda situation wana eyaki ti sikoyo nazokoka te naza mpe na badifficulté nzambe akoyoka mpe akoyanola yo ntango opesi oyo yano alobi akoyeba kotalisa yo makambo ya minene balobi de grandes choses il te montrera de grandes choses bien aimé makambo ya minene oyo nano ekokisama na vie na yo te makambo oyo tondima te oyo ekokokisa peut-être so tolobi dans le physique nzambe peut-être akokopesa puisque tolobi bénédiction nzambe akobénir yo na likambo moko par exemple abénir yo na bana apesi yo mibale misato mais olingaki bana ebele bando oyino nzambe ndeni bome otiaki kutu kate mwana nzambe apesi yo su bana yango ebele bakisi yo tamoso ata 4 lisusu libozi na nsima donc 3 ozalaki nango na 4 bakomi 7 osepeli puisque ondima ye kutu te mais yokanisaki osoki enoka wana même na niveau matériel bénédiction okozwa yo kanisa peut-être ozwi kaka camion moko yosala batransport na yo mpe okotisa yango quelque chose mais nzambe abénir yo encore ondima ye kutu te mais okomita moso na 10 car ozokomprendre ko te ndenge nini nzambe akosunga puisque ozotambola na kobanga maloba na ye ozozala ntango nyonso mona malamu bosembo ozokoede bapauvre ozokosunga ndenge nzambe akopesa biso barecommandation donc ozomona makambo oyo ya minene ndenge alobi atika wana te alobi akotalisa susu makambo oyo ezali caché bien aimé des choses cachées oyo eyaka ti na bomoi nango te ndima kutu te badifficulté par exemple ozalaki nango oyebaka te nde nasalaka nda asalaka ndenge wana nani asalaka ke okoma kidiba obosanaka pampamba okoma mutakanda do makambo oyo ezaka malamu te mais lokola oso okoti na kati na bolingo na nzambe wana akotalisa yo bien aimé ke voilà ezali fulani eza soit likambo osalaka ezali mabe soki otiki yango okomona ndenge nini okozala do yo okovanda obi oh lolololololo ya solo donc puisque ya makambo ezalaki caché na bomoi na yo mais nzambe afungoli yao banguna na yo nzambe akotalisa yo bango akoloba noke tala fulani ye nde moto akosala mabe alobi te ke yo okende oboma ye okende osali mabe direct te nzambe okotala kutu bondela mpona banguna na yo bondela mpona bango bachange mitema mais entre temps assure yo protection na yo ke bango bakosala yo te eloko moko te bien aimé c'est ça na makambo oyo mwana oyo abandi kogoûter parole abandi kogoûter maloba na nzambe obandi kogoûter prière bien aimé okomona ya minene koya kati na yo alléluia alors toke la troisième motivation bien aimé la troisième motivation nga na pose question na troisième motivation ndeko ozwaka prière kwa ndenge nini prière eza losambo mpona yo eza ndenge nini est-ce que eza lokola volant ya voiture ndenge taximen amemaka bato d'un endroit à un autre azosala service na ye amemi bato aketika azosala eloko mo malamu taximen to ndeko apusaka voiture azwi voiture na ye ake mosala ake soki wapi azopusa donc ezomona eza habitude akende asalaka yango donc sikoyo yo ozwaka priere lokola voiture volant ya voiture to ozwaka yango lokola pneu de secours wana motuna napesi yo bien aimé losambo ozwaka yango lokola volant na yo ya voiture ozopusaka lokola taximen mpe apusaka voiture na ye mpona kosala mosala nini ya kitoko nyonso na bolingo na nzambe kosungaka bato atiki oza na besoin obengi azwi yo awa aketiko na esika mosusu to oitiza yango kaka lokola pneu de secours soki oza na besoin kaka bo atikana lokola lelo eloko kosala te tika na bondela c'est ça est-ce que ozwa yango ndenge wana ubi oza mpenza moto oyo oza kati na mabondeli lokola moto aye kati na bonzambe bien aimé soko ondimeli yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi eloko nange koyebisa yo te ezali koya na yesu masiya eza mpe na bitumba na yango c'est-à-dire que faut ozala entraîner eza na bato oyo baza mpo bapesa yo entraînement baévangéliste bazali bazwi yo batalisi yo nanu nzambe ndenge azali yesu masiya eza baformateur bakoforme yo mateya mokolo na mokolo bien aimé ozali kokemba
comme ça oyebi ke ntango monguna koya oza na makambo nini oyo esengeli oyo se défendre nango puisque evandi yo na bongo na yo na bomoi na yo eza kati na yo yango wana awa natuni yo motuna estce yo prière ozwa yango lokola pine de secours ou bien ezali eloko oyo otyanga en pratique chaque fois c'est ça eloko na ye koloba donc eza motuna oyo ngai na kotuna yo omeka kosala réponse yo moko soki eza ndenge nini mais bien aimé na kati na psaume kaka na psaume 37 ndenge tolobaki na psaume 37 wana na 4